Soki yamani kometa ngai ya lobisaka ngami noko ya Congo yo chiluba ki Congo ningana Swahili kimongo kimbale hey oh ça penser mama baka lokolo yo bena soki yamani kometa ngai zafira nyanga lobisaka ngami noko ya Congo yo kiteke kindande kitetala kisakata kiboma kiyaka hey tontoma ya losifire de luzolo baka lokolo wow naza na polémique te ya mwina matara tous les podiums na bango ba vena biso ba fali pour pas faire gola tout à fait bango tu yamona ba fali tu ya orchestre na ba linga ngai ba dina cascade ba bino asana mosani kitoko azala be sans ranking ya mwina boya mamboke o ngai nzamba ba animateur bomoni ngai PCR o tso bimati na beti bango te la personne branchard c'est moi maintenant pour la bransard est-ce que yo ka bila lo baso makambo na peki c'est déjà ngoti ndenge biso bana to bana ko yoka na banda makito chasa na maison mère nga nazali na culture pays vie on comprend na kota na âge à 15 ans ya alors siko ndenge nini makito chala tsana brassard brassard na la tsana fezala na contrat ya culture ayilinga brassard ayilinga na certificat ya brassard wana à partir ya culture opeksa bila pesa su ba animateur ba brassard alors kopeksa musu c'est le roi de sengyo pardon mutu musu ya sengyo pardon te alors ça geste mon bébé geste na CLP déjà olimbisi alors veut dire ngolo bani tangu makambane ba ki ko régner brassard et ko c'est l'erreur Bercy oh na la brassard ni makito ça la tinga brassard mais là il na Luanda na ABC papa ozobukana yo wuti na orchestre ya culture PV brassard yo zo ganga na TV ba pesi on a culture ote ezaka na cadre ya problème non moi te que exemple abe zonga kini kino tumba brassard na émission bersa zonga ngam na tumbi c'est brassard azonga plein émission fongola pa atumbi brassard wana bina lingi suma ote atumbi ba cri on na bora rezaka ba cri moko bezaka ba ventirte eza ba cri o ezopesa motelo na motela ba maladi ba rhumatisme so yo ki on a ba souci le ngwe tandis na bora ba DJ Risieli boyoma et tout na match ango combien 1-0 et bora ngwe poli combien kutu tokana ki po bazwa 3-0 mutoki ya monstre mame cascadera zongi na Congo batala kwa mikolo yo bolongwe yo sala animation yo gaga kofina bolongwe et no va dansa pindu mama dansa du stropa che no va danser mama dansa du stropa che papa ta folle maman olha só papa ta folle maman olha só allez chicken fale mikoso no baka na charabe mikolo na ina ibogela sikizada ya animateur mo anguma maka donc no charabe ozomo. Bonjour Kinshasa, la grande capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Europe, bonjour Amérique. Bienvenue chez moi, tonton Kinshasa, monsieur Kinshasa, papa Songi de la presse congolaise. Donc voilà, sans ça, laissez-moi dire un grand merci à l'abonnement sur la planète, sur le bien, donc qui pêche bien. Donc voilà, ensuite, donc voilà, vous comptez toujours pour s'abonner, si vous partagez, ben, il est partout dans le monde, ça va me plaire, je vous dis. Donc voilà, sans ça, un grand merci à vous aussi, Jenny et Kila, parce qu'il est déjà à s'abonner, vous s'abonner, et comme ça, là, on va plaisir. Laissez-moi dire un grand merci à la grande équipe technique de la compagnie pour nous repérer l'actualité. Pour ça, vous allez actualiser. Voilà, le coordinateur Trésor Nzinga. Donc voilà, il y a une opportunité ici, qualité. Un grand merci à vous aussi, mon boss, les rois, Kunzeva les rois. Merci beaucoup à vous aussi, Lenny Compresseur. Donc voilà, porte-monnaie magique. Donc voilà, ils sont plus tardés les autres parce qu'il est la force de la musique congolaise. Il est la présence de la musique congolaise aussi que oui, Moutou a tombé le drapeau et la République démocratique du Congo d'une manière musicale. Donc voilà, je suis avec lui, cascadeur. Donc voilà, mon animateur congolais, on va appeler Sarabino, musique qui toko, peba danse qui toko. Cascadeur, bonjour.
Ouais, bonjour journaliste Merci beaucoup. Donc, PCB tout ballon na biso na ba palin, na ba poto, fiston balabos, le Firenze Luzolo, balobi bendele ko ya te garçon de disque ya lelo. Balobi donc ba lumière o ezana trésor nzinga. Donc to ça wana donc maman Claudine ba na Paris pour biso batanga biso dans le monde. La photo saluer ba on pouvoir comprendre que no ba tonton Mayalos, bazana ba Paris wana. Donc émission et comment elle est. Voilà. OK. Avant Mame Cascadera Zongina Congo batala kwa mikolo yo bolongwe yo sala animation yo gaga kofina olongwe. OK. Voilà Cascadera donc voilà olongwe donc déjà animateur senga pour moi maman accompagne moi Cascadera. OK, biso to pesta show. Tout à fait. Cascadera est toujours Pemelia Félix Oazé quoi ou le président là donc on va m'appeler son chance afani mikolo be na poto et yo zayeka na Kinshasa pour na rozela. Ouais, omoni ye afanaki na poto na président afanaki na poto président Félix Oazé qu'on appelle c'est Nambote parce ça Zeka Luzeka prêtre Zeka Luzeka prêtre na pesi ba Nambote parce bazali président afanaki na poto na sentiment. Tout à fait. Ye départ na poto ezalaki pona biso tolanda. Tout à fait. Avant to komana ba corona. Donc ayo kende na poto corona e robima et kangi makambutu. OK. Il fallait plutôt voyager baboyi batu tout ba voyager bakataki na ba avion tout. Et ko sala ke to vandi na corona so combien de temps. Reprendre le loko to zaka na yango marqué ba lebi yango ba fongola ba makamba bité to vivre alors na life le bendeni. Oh pour faire confiance abiki nzambe de guérison. Alors et ko sala ke ti to ko tala mamana yeko kita tout ça avion ko kité za kité mamunios to wana na ba maman wala diana poto ba maté ko sala ke na force wana biso to baki ko répéter kaka na ndenge ya coulisses azobunda pe pona ba transport ba musicien pona ba musicien ba sa toucher na moral na musique to betaki pe ya générique ya ba corona ya zala kité après to ko beta ba kilelo ya zala kité mais alors coacher biso partir musique na téléphone so po yembi mabe biso te côté o baki mabe ali ko sala ke ndo moni ke ba mbo corona sili ayi ko zonga pe na kin a o moni benga zongi boye ba activité nyonso topé et zongi na monde donc ndenge pe ya zongi pe biso tout tozali akuti biso pe kaka toza toujours na travail donc toza kitoko tozo bosser pe kitoko Cascadeur bien bisa biso na génération na yo animateur nini o ya convaincre yo na ba générer nyonso ebimi c'est quoi parce que qu'il lelo ndem to yo comme partout na ba boîte de nuit na ba ni ba ki lelo animateur ni na convaincre ndem yo convaincre bato. Bon, moi, je suis convaincu que je suis PCR, je suis crio. D'abord, ko sepeli sabatu bana uta wana pa ba cri on na bora rezara ba cri moko bezara ba ventirte eza ba cri o ezopesa motelo ngona motuna ba maladi ba rhumatisme so yo ki on a ba souci longo etandisi na bora ba DJ Riseli boyoma et to tout na match ngo combien 1-0 et bora ngo poli combien kutu tokana ki po bazwa 3-0 mutoki ya monstre lelo match ici la raté ata Barcelone ba tuna match ngo combien ko do ida kinanga ozoma ke to sala ba animation o ezake etikala nde ba ke nde na bible nzama ba ke musique ici la raté ba to ba roleka banda ko roleka mais musique tina lula ezali donc veut dire nde to misi EPSR na moni bato ba misi générique té yo noko sikenga OK mono le bi Fabregas na moni misi générique ba boki kitoko Fabregas et moi azarabe na animateur Chomi peso azana animateur à travers Rabia ba travailler kitoko na CP na bango Chomi benga na téléphone à partir États-Unis en tout cas na yama grande mère ya Fabregas ba benga na Gina PNF Cascadeur en tout cas félicitations en tout cas cri na yo to boka ba lokolo yo na lokolo mo ye nango il y a différents pays de sous en tout cas félicitations na biwa Chomi yo félicitations boulot zo sala OK France ozoni kino kenin zala bongo po biso sala biso pona musique ba sala biso te pona ke poto pona ki pona zoni voilà on sala musala na zongi alors félicitations na ye pena Fabregas azara animateur chanteur animateur là OK pour ça massa nga to kolana bango na ba matete wana bani et tout ça ezateke na temps comme na interso ça na musala pona kumu ya Congo tout à fait alors vedi talaki abwaki balamba balona bula ezela bangana balamba mwelo na bula mbala ele bango 3 ya makala yaya ezela balamba mwelo na bula mbala ele bango 3 ya makala yaya
des remorques à Koni, Bazoko Kate, Bazoka Chwa, Balama Mwelo, Balama Mwelo, Fabrigas et Mwelo. On me dit à Baki Dora bien. On peut féliciter. Donc on peut féliciter pour on choumi, animation va salir na choumi et qu'il bien dans ces pays de Makassi. On a évité ceux qui n'ont pas musique générique. À part Bino na Fabrigas, Moutaza et Souté. C'est ça. Cascadeur. C'est l'épisode synthèse. Banda première animation, donc première créna aussi au salon cas synthèse et bandeko ba pour ça qui est cascadeur et Léoné Kala. Bon, on a une musique qui est bien tous à Léoné Kala. On a toujours dans cette animation. Et on moni si de l'eau ba bina rando mbolo ndomolo na za idéologie on a ça la bakri na pour essayer la tech. Donc na ça la bakri ba idéologie na bakri na ngandi sina baki match en commerce na otsobo ka moins tu essayer la tech. Na ke boka sous avant match en commerce na boka la quai de les peuples. La même portugais na Congo. La même portugais na Congo ezate ke balanda ngate balanda pe mais o aboka ngo mulayi c'est cascadeur. Mama filo ta pregunta maita cuisine ke ya maïdi si fraîche en ou en finale carne de camp e menina que ti mando mi mando toque e signora que ti mando mi mando que ti mando mi mando que ti mando ya si mete no meu caminho mi mando ale toque vamos toque va ya tobina kamalembe eza mystique wana 2007 qui demande peuple na 2009 né na ko beta la chef na ministère on a boka ki DJ Riseli boyoma et tout na match ngo combien lelo moi na Congo ba ba matali kam ki match ça bien match ngo combien 2-0 on se comprendre parce que na ya na message on a ba parents na bana miki ba so bina ba so sanse kitoko suna lo mwana na ki oya suna ki on c'est ya mémoire nzambe oh ezali ke ba kulu na ba komebele bitumba banini tout ça dans le générique on a Bercy qui a qui misi bango bango bazola na bango ngasiko nakanga ki bango on comprend on a boka écrit inda kaka toke ale kangai beta ye mama te guruma ye inda kamabe wana likelele nike da tombo la passage on comprend on mona ke ndelo sociali mabe ba okanga yo so boyi poke ne ba soki o mona na boka ba crime o beza ngana ba crime ngana ba ezaka mukuse mezoki saka conseil na kati so boy okende bato ba yebele ba tala ba lobani okuna ni hindi kuna ba okena so boy kene soda ko beto te nguruma okota kashon moni bato fo va bien ba va kitoko pona ba sala mabete na ke boka suzu kilo wale si ba jambo na pesa bato mbote na Kiswahili jambo sana mama jambo ni nyango jambo yenu ale simba oh mache tekitira pe hivi yango yo mache mate tekitira pe hivi yango yo wana ba fisto ba la boss ba sepeli na Paris ba laskoni mbunza ba sepeli alors à part on a pour moi que na bini ça bato na mukili na sala ba chiffre na âge muketa na kota pas président Félix Oise quoi na âge à 15 ans dans ça pena bien formé na voix na zonga ramé na ça toujours na yi donc na cadre est-ce que so hôtel peut bien na ba ben on ba peine ça va internet bana poto ba comprendre mais je fais ça te financial silencé donc bon comprendre rara et ça m'a envoyé internet. Donc, il y a des cascadeurs à rapport à Sabine. Donc, il faut dire, il y a des bascons. Donc, il y a s'il vous plaît, il y a des place bozali do za la kitoko tozo sala émission pour na bino nazo kata na donc mambo ya appel de gens na kati pour surtout sala émission boy ta réseau les gars direct na internet ça va so benga ah oui donc veut dire ndenge ça on a na ki robora cri lisusu kombo yu bayaya tobongi sambati simba etikanga kombo yu ba chéri tobongi sambati ezaki bayaya ba okitsamba tomona kusuka les sociétés on reprend na tei ba bongi sambati bola tabaka les sont bien ba bongi ça ba pantalon na ko yesu na portugais que
chope na drume ya gora nova dansa. Che, papa ta fole mama. Olha so falenta we, papa ta fole mama. Olha so, allez, chicken, falenta we, nova dansa. Pindu mama dança dos tropa. Che, nova dança, mama dança dos tropa. Che, papa ta fole mama. Olha só, papa tá fole mama. Olha só, allez, chicken, fale mikoso no baka na charabe. Mikolo na ina ibaka la sekeza ya animateur mo anguma maka donc na charabe. Ozomo donc siko veut dire zo siko wana e kanga déjà. Na ko baka la susuni. Chesibi, we, chama mana moça mama, vem agora, mwana moacia, pardon, ia comona, vou te falar umas coisas, se vem dia, na Luanda, vou te falar umas coisas, se que mwanza, vou falar uma ideia, fiz tua balabosa, melha lisungi, Chesibi, omoni bango, Chesibi, yoka, Chesibi, nini, après les gaga, to police bino, to lelisi bino, bokola na souci, voilà ba démon voilà. Ok. Bata jalousie. Voilà. Bata la journée sa boga boya mbisu animateur international le président Félix Oazé kwa Cascadère. Baroyo souci. Voilà. Donc fait dire ça na ba qui na trop na boka trop émission voilà. Fait dire que un grand animateur. Tu es parmi les deux premiers animateurs animateur international. Voilà. Le président Félix Oazé kwa Cascadère. OK. Cascadère, je te confirme que tu es parmi les animateurs au la FIRIA Congo d'une manière internationale. Parce que la plateau n'a pas maintenu en c'est ça. Ceux qui osent en avoir voilà, c'est un peu ça. Cascadère, oye mina na Bercy moi na et pas grand prêtre ou Félix. Ouais, c'est ça. Oye mina Tamoulaï. Conseil nous peut ça Bercy azana stabilité musicale. À quel côté à Longo, à quel côté à Longo, à quel côté à Longo, à sa collègue de Bozan et Tamoulaï, conseil nous peut rapidement. Bon, conseil nous peut ça Bercy moi na Isaac Bercy moi na tesa ba te belé parce que tout boka ba idée wana ba chanter ba animateur. Talanga na kota na Kixra pays na âge à 15 ans. Lelo sko na mbolani. Au moins il y a roumi na ça déjà 23 ans en orchestre wana. On comprend. Je dis pourquoi dans le mois le président Félix Oazé Zani Mouté madame Navajara. Dans cette période 5 ans na zongi na za toujours. On comprend. Alors on peut ça tous les musiciens Congo. Tant on a leader mon boy, un leader mon ba bima déjà. Quelque chose makamo to kuta na baka. Animateur on m'appelle que président na pour ça décrit mon boy ko ta tam sous qui nous a qui tourne ma vie était tout ce que bomba boka ana et zo qui sarabi so pour fan ba ozela yo ba fan ba yeba wana te ba mona ka le roi ke o sali musalate on zo créer maintenant on créer mais le to bete de 5 fois animateur moko ndi comme même ba fois je moi sous bon to boya alors ce que tel ce que décret et le ra bon o rozoka tu es zo ça biso pour tout ça ba joueur to beta dans le terrain so trésor pour ça exemple na ba partout na ça te pour nani pour la missionnaire zo chababi ce que là joueur ba ça te ba tout na so animateur ba ça tout ba tout na animateur na ninga kaini aboka kachaka ba biloko ana aboka ba biloko mo mona mukuse mizwaka ponya aboka te ifala aboka ozo comprendre ba biloko na to ekomela la mission na ba matoi ekomela ba président na matoi on comprend lokola ba longole orchestre te ozo no grande valeur na ba concert na ba oba beti disque na osaka na za na valeur pour ce jour na ba fan azo beta faux et ça nini et bebe so mutu yomone sala ya musicien alongwa awa kende kuna ozo mona le concert na pesa Bercy mona ndenge ozongi pa héritier Watanabe na ba o tout bazongi na ba orchestre tout na ba o bazongi na ba orchestre na biso ba Jos Biena ba Justin Chipo iba je sais que la somme mais il y a un la DPSRT mais so dans DPSR au monde Bobé Tara na bi ko landi na mais au sala voilà Bobé Tara pour battre belé ba landi monde ati baso na tara to bisi jengi na sen un mois te mais battre baso na ngo qui a déjà bougé to chiter les PS on comprend il y a alors a bois qui na 4 na générique au baso yo ka bokomira EPSR donc générique EPSR za biso ce comme nora oaze ko EPSR normalement au moniango au s'abonner na comme ça ba news to ya qu'il sera pays donc ba animateur ba kenna ka bazonga na orchestre et ça la Hollandais
bon moi kena ya tika yo azongi pe ba pese espace à boire comme le tika mo bon moi ni biso to za bana papa moko soki moi ya liboso to accueilli atiki yo na papa beli ba malade belé exemple yo sungi papa kompe bien aye kozonga soit bino pe bana bobela ki ya kendaki na ndenge na ye aye kozonga papa yambi mwana nyonso to kendaka ya koluka vie na ndenge na ye so azongi papa na kokite ba yambaka ye alors là ba yambi yo alors ce qu'il faut que vous appelez à l'aise au chape ba ninga opo azana ba yambi yo à l'aise aux rappels qui un esprit qui comprendre que bato yo kuti ba ngona pe ba travailler fort ma bomeza ya kokemba alors faut ba paix à l'aise na musala le côté le les comme ça là exact tant les solutions ba qu'il sera de travail animateur faut réponse alors pas le seul bo kanga mona qu'il sera bo bana ba besoin ça ba réponse attends un grand animateur on mona fa à l'aise na ramoto mo le tato ça des personnes biso qu'il sera to singa pina qui réponse et fanda 4 animateurs de kuna bozo boa ka boto temia qui jeté au moins que ba moto ba c'est important merci pas ko zo ngana ebo ya mai te za mabete mais Bersa tamboli ba parcours à côté pas ferré à côté pas Reti Watanabe à côté pas maison mère et pas venir président Wera à comprendre te kuna na quartier tena yuki na discuter na tanga orchestre à outa na orchestre nene à qu'il sera PIV il y a président Félix Oazo a formé très bien après qu'il partout qu'il est azala ya oyambai ma beza ka ba kaile kana ba orchestre au moment où guitariste mo ba le problème comprendre mais tant que on a problème bosan nango tant que président ebité na moi bouya ko zota pe akuta na président azobeta masoloma mabe pona yo comprendre ce président Félix Oazo ka za maele ba réunion tuna na azali kamba oloba pourtant ce ko zape étouffement mo benga na oloba ozomona ya veut dire baso ba bloc wana nyos to wana ndenga vandi a raisonner a outina orchestre munene atambo pene orchestre o ezeba minene avanda sikoyo pa wata ndenga zongi wana pa hérité watana be goga wana nanga solanga très bien avanda pena wana na ba ambulance basangana ba fan balo bate akipe bango te wata gange na miso bato po de ba gange na sema na miso bato ako kitso pe na podium so ça dit grave on prend moi parce que ngana bima ba kitsi ngai et si on zone faut appeler ba discipline on reprend donc veut dire ça que azane wana avani à l'aise na wata pe sous thérapie petit président Félix Oazo ezate ke ba koma na rankil pona misa longo ya kotana Cascade ce que hôtel ba vanda pena na ba orchestre de ba zone Cascade lelo ce que fandi pena hôtel omoni shomi oyo abandi ko boire na sima na yo oyo abandi parcours musical liboso na ye omoni shomi azotambola na bafuga otambola na Mark X azana appartement aza place mo bafanda à l'aise mais yo beti 26 ans 27 ans pemeni ya ve otamboza na voiture moko voiture mususu ezotambola te ça la bonne. Bon, au moins, il y a des gens et le record de l'État est exact. Tant qu'on a 22 ans, qu'il serait bêti, les 23 août, les 30 août, on a concert à la Grâce, dans la Bandal. Dans ce cas, on a Trésor Ndinga. Voilà, Trésor Ndinga. Boche ba tebe musique normalement ils arrêtent que polémique na polémique boche ba tebe musique ba tel na ba mena ni site na ba cameraman ba yaka bon moi on va te promettre que tu déjà na to yo zo na appartement na nini tito que to que il y a les 23 na bossa no bi otunenga utune on a sa publicité il y a les 23 il y a les 30 so quelque chose ezalaki ce que tali lelo shomi OK donc veut dire on a bien le record to comme ça là exact matériel to zo na biso na la culture na sombi 4 quarts na sombi boso ba nateki na ko zo mususu na sombi mi balé ba bitaka misani ngateka voilà c'est benega lelo accélérateur kuna boy le frein kuna boy fait personne nini so personne pe vient se senga la dépense toi et ka bon veut dire moni que le on na kara na moko margué ils ont un problème moko boy ils ont on so qui tira na immeuble ça fait un appartement de le appartement tara on a 4 000 francs voilà alors so qui tira na c'est au monde plein ça on a noir il y a des porteurs mais pour mes ça que ils ont pas de on a fait des 1000 balles on va soigner on prend alors so les 1000
bana la soignant maman na teki ta na basi via bastard ya ngwana za vina bisosko au matis qu'on a podium musala siko ezate mutuka na to tamba na ngeza on valeur te tout à fait ozo pour musala ne mtemi ma mituka na et me wani banque biso ministère to ngo vivre ozana mo car na yo et soignera biso ba moral na place na so essence na so marabanini ba robenga na musala 12 heures déjà 10 heures na koma ki ozo mona car ezate na bien pour na musicien pour na moyen de transport mais musala siko yo nde mutu e bendaka yango biso siko dato bendi makasi na musala banda uta donc veut dire so moni chomi a payer ba car na wana a payer bani tout ça ozo mona ki ezate na valeur peka ya musala na tana ezate ke na payer car bongo tout l'animateur ba ce moment ba kaka o chemin somité mais ça normal musicien za na car na ye ozo comprendre donc ezate na normal eza chance na ye mais boulot na peso qui ne peut bien veut dire non féliciter ba tout peut passer na ba car na bango na ba o pe na ba leader autour ba bimi lelo ba na ba car na bango ozu ba bina filé asana musana e bien asana ba car na e ba ministère pe asana ba car ozu bango tout ozu ba Beckham ozu ba Fabregas ba Ibraton piana na za na polémique te ya mo ina matara tous les podiums na bango ba vena biso ba fali pour ba faire gola bango tu ya mona ba fani tu ya orchestre na ba linga ngai ba dina cascade ba bino asana musani kitoko azala sans ranking ya mo ina boya mambuke o ngai nzamba ba animateur bo moni ngai PCR o tsobi mat na beti bango te la personne branchard c'est moi maintenant pour la branchard est-ce que yo kabila lo baso makambwana na peki c'est déjà ngot voilà na peki c'est makambwana tant vous avez na Luanda Bercy ba yaki aye na Luanda wana ba yaki na fina biso faire gola reprendre marquer asana ba problème kuna na Paris bo soutenir ba na poto na biso ba ministère to Congo ndenge to soutenir les bo sala ba marche pour na Congo pour na kasika ba gagner si mutu a Congo o c'est peut ça na ba fête que bo sala be marche c'est que marche na ya polémique to ya bala opexa bila pesa sous ba animateur ba brassard alors copexa musu so le sim ta sengyo pardon mutu musu so ya sengyo pe pardon te alors ça geste mon bébé geste na sali pe déjà olimbisi alors veut dire ngo le bani tangu makambane ba yanki ko régner brassard et ko c'est l'erreur Bercy oh na kati brassard ni makitos la tinga brassard mais là il na Luanda na ABC papa ozobukana yo outil orchestre ya culture PV brassard yo zo ganga na TV ba pesi on a culture ote ezaka na cadre ya pour maintenant mambuyo ça les a ngote le ba côté rando na sida o azara ba Fabregas lobi au moins que exemple abe zonga kine kino tumba brassard en émission bersa zonga ngam na tumbi c'est brassard a zonga plein émission fonga pa a tumbi brassard wana bina lingi suma o te tumbi mais fingi ne bilte na pena lobi bongo na fingi na ngabilité asa grand animateur asala maramba minene ti lelo asosa la kaka ozomona mais ozala ye mokote ba cascadeur bazali ba bersi bazali ba obe ba bote na hôpital na mama yemu bazo ya pe mais ngolo bateka ti lelo to bina musique à l'ouamboté et ça va nostalgie ba début chandapé bazala batika biso voilà comprendre azali à vie et ça dépend de création ni yo créer pour na ba yo ko lisusu ndenge biso bana to bana ko yoka na banda makito chasa na maison mère ngana azali na culture pays vie on comprend na kota na âge à 15 ans il y a alors siko ndenge nini makito charlotte sana brassard on la sana fait ça na contrat ya culture ayilinga brassard ayilinga na certificat ya brassard wana à partir ya culture auto salara nino top 10 on est à la bablo mobo ya le pour saper ayo le cascadeur o linga be papier mo betina cyber na demi champion na kini ni oyo zobini sa etikali monument pour ba créer belesi là o kama mama yaka zo pondu chuba kuna zo chana musapi chuna lisu reprend moi ba créer bon si là reprend ya alors ce que tala siko lo rabongo brassard siko Makitosh a grand animateur, on a le bélango sousté. Le bail au animateur il y a le petit brassard, ça sousté. Parce que ils avaient l'homme, ils avaient l'administration, il y a ni les on a ce qui Makitosh, ça la boulot na yo, moi il y a même ça la boulot à remplacer sous moteur ça qui moi na e nani oh ya Côte d'Ivoire notre Koufa Arafat azobé tableau mon sur Arafat tout le monde que na tellement on a Luanda pour la vendre trop Luanda bani tout sommet que ça dit bien. On comprend qu'il y a place souvent na na sola des le brassard sur na sola sa cascadeur tes distraction voilà
Voilà. Ça, si on comprend que ça, c'est le bien de faire nos balandes. Tout à fait. Ça, c'est ça, tout à fait. Fidèles téléspectateurs, je pense que je suis avec Cascadeur, mon animateur, au bassin de la FIA, le drapeau de la République démocratique du Congo, ainsi que le PML, président Félix Ouazekwa, de Mokoua Bongo, donc voilà, Péné est très toujours bien, donc voilà, on a des et ça la force, il y a Congo, ainsi que force, il y a drapeau de la République démocratique du Congo. Merci pour nous promouvoir la jeunesse congolaise, qu'on peut sa force dans la musique, qu'on peut sa force dans la culture et art, donc voilà, c'est un peu ça. Cascadeur, j'ai que ça, EPSR ou Zasikoyo. Avant de contre la question de EPSR, tu vois quelques cris ou tu vois qu'il y a un développer. Bon, on a qui crie encore mais zongi et puis c'est cri on a qui encore ils sont ma casse dans la banque tous les colonies lelo na Congo bato bakomi ko tribalisme ko swana mais nous on est éviter que Congo on se zaka comme Congo Kinshasa tout à fait on comprend ce que yoza congolais atoza moloba atoza mukongo atoza muswahili atoza muteki atoza mbunza atoza mongo biso toza ba congolais alors ce qu'on a soit inspiration de bato bomana na ba este nous sommes kufa on comprend on moni que ba sodo pe ba bundana ba saka ba ta estate bana ba Congo ba za wana ba so bunda tout à fait ba swahili ba sala pe na kata armée ba so bunda bon siko pona nini siko toza na tribalisme alors loko na za pembeni ya mutamaye le président Félix Ouazekwa alors ba ki non to sala EPSR nga pe na so inspiration nga yepe akoli c'est là qui ngango na sa inspiration nga za ki soki ya bandi ko beta ngai eza place ba bani ma leader mais nga na di ma président Félix Ouazekwa tous les cris na sala azong c'est la ngango ya mona bato beli mona longwa ki na orchestre na ngam na sala ngo yo sala nini o sala leader na même dans sala yo sala cri na yo changer on comprend et ça depuis mam na mboka tala lo na boaki na baroba ko boy avec ko na studio soki ya bandi ko beta ngai ya lobisaka ngami noko ya Congo yo na chongo Congo mais ce que na chongo ya ba chinois soki ya bandi ko beta ngai ya lobisaka ngami noko ya ba chinois yo ashi shinwa kinjambolo to jaola kapikola nkitongula kipokora titontoro sha mama kitotora rindonda bana poto ma sepeli tv moni babi Cascadeur on va qui chinois ne gagne pas de animateur oyo na bimisa pe cacher na animation on comprend c'est que président habité et ça na qui chinois ils bien mais tala mboka guerre ezali tala bato bazobomana na préféré nenga sala na match en kombe ezalaka akuni weme bo boenze bo mukare me fiba bo boenze me chimi kiri mama boenze bo boenze le comme match en kombe kanga pour na président parce que na mate chango le ranisi otanga be kolo bania président ça na raison na zon pe mamoro yo moni na PCR je n'ai que PCR aboki sko soki ya bandi ko beta ngai ya lobisaka ngami noko ya Congo yo chiluba ki Congo lingala swahili ki mongo ki mbale hey o eza EPSR mama bokalo kolo wow bana poto bamola saka lokolo obwaki lokolo voilà on a so on a tika obwaki lokolo na yebiseso reprendre Zefire nyanga bandi ko beta ngai ya lobisaka ngami noko ya Congo yo kiteke kindande kitetela kisakata kibowa kiyaka tontoma lo Zefire nza luzolo bakalo wow reprendre bato mo ba lokolo mikolo na TikTok seki osali TikTok olati au filmé partie ya qui na ngate obeta so ko tika na TikTok o mira Cascadeur vita au moins na ba musique na ngezana ya bora lokolo remplacer maman image na o lati o sokoli ba maman salara bon ba Firenze Luzolo ba tonton Marus na Paris ba Lasconi Mbunza ba JV d'Angola JV ba lui muto to sala makamazola tsa ba na ba banon ba 9e wana na route en soir au Cameroun 5 ballons ya ba bilamba ba Portugal ba Brésil JV d'Angola na pesi o mote bango tu bazo OK siko tali siko ke batu e bazo bunda tala sans sacré na tele ba TikTok ba tebeli ba komozo ba bitumba so bo bundara bazu parti sacré nanga babandi so la tipera bien bazu parti sacré nanga babandi pour la colonie yo lati voilà basi mibali avelitala jomo ba beti moi cinéma be moi ciné azangi na munoko oganga makofiti na kingo ba mbela bongo baza ba genou OK moi c'est na gangi pena na munoko mususu reporter ka bo mambwa mba oganga na va mutu mama na kufie mbwa gangi siko
tala sikoyo mobile ça doit être moi aussi ako bosa oganga pe mama ako ganga pe alba chiluba wakati chibi chiluba machitatu mais alobi chiluba ya omwe na salle loko na animation tambola na comédie na animation mais na conseil ya omwe to salle ba loko na pona et maîtriser ba so obetika épaisseur oazo épaisseur maman bomonion. Voilà, fidèles téléspectateurs, donc le madame Eoumé l'a raté, donc voilà, il était avec moi, donc artiste parmi les artistes congolais et cascadeur vraiment azala kinanga cascadeur. Bientôt là tu vas qui rep, mais si quelque oui, nous allons en répétition, nous allons préparer les 30 oyo samedi, bananion stop poto boye vacances à boya dans la grâce. Boya hôtel la spectacle président Félix Oazé bazo sala. Boya hôtel la ndenge nini cascadeur azo boa kana podium a dendaka longwe awa kekuna azo sala animateur hôtel kitaka nyon non. Pour mes heures okemba nazala. Tara président Félix Oazé kalinga mo hôtel animateur fazala. A boa ka boy. Soki ya bandi ko betangai yalo bisaka ngami noko ya Congo yo chiluba na kabi Congo lingana Swahili kumongo kimbali hey we zaye penser mama bakalokolo wow talaka na ba concert na beta ba concert ngana na sinisa OK génial concert esili mais ngana ko sinisa na ba na public sans micro on reprend dans la vie dernière le moment to beta na village chez Timba plein mabé on comprend dans le haut on a bengi bino tuna yo moko na trésor nzinga ozomona penaki mtazo bongo sa image bogar moko boy boya donc plus 243 90 39 40 580 plus 243 90 39 40 580 président Félix Oazé a pas pesi nzembo abi cascadeur mais na ba carte c'est comme animateur chanteur est-ce que chomi kuna zo yimba na Fabugasti azo yimba bon pour na yembelo elo ni ezangi nzembo ni poeza pesio apesi nzembo abi tsanzembo yembela mutu comprendre alors ce que ba tout ba ni na yembela bango o bazo proposer nga pe na zo yo ka bango mais non na sepeli bien té plus 243 90 39 40 580 au moins na ke nana banzimbo o eza ebele na sala comprendre tara président pesanga poste na orchestre qui sera fait mélodiste ngata chanteur o yima na roba té président koto yo facha boye ayoki pe simbi se pe simbi te na luki mususu dans la mitung samaka ata na danse ata na chant ata na nini na sapena ya on président pesanga poste ya mélodiste donc na pesanga nzembo donc nzembo wana na pesanga batu tout o tout ba na musique o tout ba bi valeur ya musique o tout ba bi qu'il faut à ça la flat na ça la restaurant il faut ba yembela yi pour un jour à reposer pe cadentir mais so ba yembela oté le gars ba venir biso ba Martin Fayulu ba yembo nene ba venir biso ba son excellence président Antoine Tshisekedi Félix Fachi Béton nanga ba route Félix Oazé ko bondo ya ko donc fait dire bobenga na numéro wana to sola mama nzembo je suis mutumo Orlando Siko na Londres Siko Orlando mboka zeka luzeka prêtre mutayaka na bilamba makasi omwe to la taraba original Leni compresseur pour témoigner magique Leni compresseur Leni compresseur voilà pour témoigner magique mama to zali to koza Leni compresseur pour témoigner Leni na bisoé vraiment bogare papa balumbani na salela baki balumbani Leni alela mbongo balumbani compresseur ya tambola kana bambongo na ye nzela Leni ya tambola kana euro dolare nzela cascadere zwa numéro yo bakelanga na agence rapidement numéro de téléphone yo moko monike na création zali na créer déjà cri oyo eza ya mbongo po ya ça ça porte-monnaie magique Leni compresseur porte-monnaie magique mama balumbani Leni yo lela mbongo yo kabaka pe mbongo yatambola kana bambongo na ye nzela Leni yatambola kana euro dolare nzela porte-monnaie magique bambongo na ye nzela 243 90 39 40 580 Leni benganga na ebi déjà que imbécile tant son nzembo on faisait voilà quelques personnes voilà beauté tika ouais
mbote na nga na pesi na fiston balabos na Paris mama Claudine baya balobi to bosanité Firenze Luzolo bato nazo boka ba ngona nazo mseba ngwana po bazo sala makambo nga na animateur oya munene na ko boka mutu mote kera boka nga utinda reloko te Cascadeur aliaka viva kana muziki aliaka chaque jour nde nazo bima boye donc par exemple en France Express alors on peut utinda reloko te ka boka nga so bato nazo boka o batinda reloko tout à fait ezate ko boka mutu mobe ko luke na ba téléphone pour kaka on comprendre atindi le loko pour ni le bébé na ko bengo manda nzali biso na mise to za ba mandate to za bato to zo sala musana biso tina zo to kaboy na ko boko na générique tango yo tina ngelo te to tindi deux fois trois fois on reprend na zio ndeko mais oyo tindi libanga na générique za kada tango so 1500 1000 balles to boko na générique mutu so ko sombre pe mutu ka le wa libanga et dépend de mutu mbongo azana mutu so ko za pe na l'art mais le ba bato musu to boko n'est pas Firenze Luzolo revendre boy quand c'est seulement $200 tiens moi crédit quand c'est seulement 100 tiens moi quand ça des mutu mo internet quand ça des faux là ta ou là ta original faux là ta boy ba ta bon bien que mutu musu moi biso mese so na boa ki yo au salingelo au thème aussi qui n'a pas yiba biso na banga OK baba on na fongola moi mutu mo ba akosi ba ni Cascadeur na biso moi $300 au boanga na kena boa ki yo mais na otindelo 800 euros ya yo otina ben numéro fermé ni abe nga mutu ki na nga na boa ki na studio fana ba boss moko ba pesa ngata 1 million son à laquelle yo mona ka bando mara piaka mamno le zara piaka ah oui pour parce que ça mutu ki na partout ba yo ko dans le monde ça magique ya nzambet ndo vandi bo d'abord yo kana na bandaka bato na kombo nezo yo kama quand même faut reconnaissant na mutu wana mungongo na ezotanga kombo yo lali pongi yango moni na baki na ba Firenze Luzolo na baki ba Zephirin Nyanga ozo mona ke donc papa malam bina fila boka ke petro na pona boka ezaki pona bina filé on reprend na côté ki na concert na ya matinga na podium vient na podium ba minga $2000 yom de salaire qui n'a que bimisakar na ngawana bani tout ça ce que muta bongo ata seigneur libanga to boka eka et yom ina boki batu ya ba bongo po na bazana souci ba musicien ozomona po bato bafinga ba message bato bakosa ba musicien po biso musicien to ba rakinete donc veut dire tout ça en générique me suspect tout ça là au toi lingi baboka epé lisusu abenga na plateau to boka mais fait matina ba décembre ba janvier pour épaisseur réseau bêta non na kosa yote na kin épaisseur boaka lokolo oyo trio tribalisme esili ezobeta pena makasi bozo yango mérite mayalos ba trésor mayalos ba Derrick Mayalos ba Zefondo Mayalos wana tout ba grand frère na ngao ba na famille Mayalos famille na biso donc na pesi bino mbote parce que vous avez ba carnet Mayalos et Emery Mayalos parce que on a ba que mérite Mayalos mérite ça mérite et mérite Mayalos OK ouais ya là je vous salue ouais okuta na ya za playboy so qui ran intermatoni donc tango yo mo de la remise aussi na ba ke lié ah oui bango tout ba tout na ba balanda be mission ba casse tout à fait ba Nick Cheta section douli Trésor Bakala Guilhem Mondo balobi patak la noye si la te pas Cascadeur donc yo yebi donc batutu ba na bonne musique bois les 30 na grâce na la grâce na bandal bo ta la musique ya kitoko président Félix Oze ko azobeta bino mingi épaisseur bobi ka na ratakate tala nabi ke tongi to système biso mais d'abord vraiment crime au bat balinga 3 secondes et je vais danser avec ma femme, je vais danser avec mon mari, je vais danser avec mes amis, mais avec la danse africaine. Pardonnez-moi, danser la danse des Nigériens, c'est la danse des Gabonais. Maman, oyo mabina ba Congolais, non va danser d'Angola, c'est la danse des Maliens, et la danse des Burkinabés, fidèle téléspectateur, il est là, il est artiste complet, artiste. Merci, merci. Artiste, tu es animateur, danseur. Chanteur, Souka. Donc j'étais. Après l'amour, Ninyango et Kalaka. Après l'amour, Ninyango et Kalaka. Et ça, c'est pour l'anzé mon abisso. Moto simbela yombeli. Tomoto brakayo mandoki Fabregas. Ezala ki bolingo. Olinganga itolingana yo. Komo nyonganga iboye. Ah, mobali.
Kaina. Journaliste international. Au moins, je vois estoma nangeli ya nyoso wala bila fil donc moni ke ba ibrato bino tu na linga bino tu ndenge nini ba beta muziki yo mokote yango biloko na omema na king a fait comme bon comprendre avant to beta fo ba style afro et beti et sur le chef ba to bino be yo komata ndebiso président Félix Soaze kasala tina ba ville on a bena ke bozo beta mais avant de banda batambonda ba mati nga moko pesi suna na groupe na nga président permetanga tala mutema malambo salons musique na style afro moza na orchestre on comprend donc na beta na lever des rideaux ya culture na Luanda comme ça na Luanda na mati na beta na ba danseuse na nga ya style afro na style na changer bila na yesu na micro ya guitare donc veut dire on moni ba bengi ini il on a besoin na Congo ne tozo yo kana boy et comme appelle ba orchestre Congo avant to beta faut ba to ba lever les rideaux ba ça et ça très nécessaire. Merci fidèles téléspectateurs. Je pense que vous avez belé à l'émission Nabino sur la bien. Donc voilà, vous avez représenté par Nanga, Tonton Kinshasa, Messie Kinshasa, Papa Sogi de la presse congolaise. Voilà, je tiens à vous remercier de votre attention. Donc voilà, un grand merci à vous, les rois Kundi, patronat Tournaï, pourquoi pas à vous aussi, Lenny, compresseur, porte-monnaie magique, les vrais Gaulois. Donc voilà, artistes et stars. Zembo Pesale. Normal, donc voilà, c'est un peu ça. Un grand merci à vous aussi, Trésor Nzinga, Trésor, Mobala, Kito, donc voilà, un grand merci à vous aussi, Jenny qui est la lumière du monde. Je pense qu'il est bientôt là, on a Kinshasa, bientôt là. Et merci beaucoup à vous aussi, Nikel de Molider, Bio, Maman Social, merci beaucoup à vous aussi. Il y a José Ikaba. Na bois qui 1 500 000 fois déjà au code IAT ainsi que au sol la sur là bas sur là et pour ça on va bien ma casse. Quant à moi je vous dis ciao, on se verra dans prochain. C'est le logo. Voilà. Soki yabani kometa ngai ya lobisaka ngami noko ya Congo yo chiluba ki Congo ningana Swahili ki mango kimbale hey oh ça penser mama bana kolo yo indiki titi ya bena soki yabani kometa ngaze viranyanga lobisaka ngami noko ya Congo yo kiteke kindande kitetala kisakata kiboma kiyaka hey tontoma ya losi firende luzolo bana kolo wow nakenanga